ndeko na biso na Skype ya Irene topesio maloba. Alors tomoni ndeko na biso azali ko répondre te tango mosusu azali moi distrait esika oyo azali ndeko na biso encore une fois topesio maloba pamba te soko zali na motuna otuna ndeko na biso azali na maloba te to meka vraiment papa na biso mayamba meka kolongola ye kuna na nzela ya singa akende nano po atikela bandeko mosusu place na bolingo nyonso to. Merci na bandeko. Émission na biso mokolo malelo toyambi guest na biso président Véron Mwalumba. Tolekani nano na lombango topesa papa na biso Olivier Bolia oyo azali na biso na nzela ya singa nde tokokende epai ya Roger Mpaka Zamambo na motuna epai ya président Véron Mwalumba. Papa na biso Olivier Bolia topesa yo maloba. En tout cas, merci mingi papa DSV. Mbote na ba la sur la radio du solo. En tout cas, là vraiment na landi papa Véron na boké binyonso et vraiment nazo encourager ka makambazo loba parce que tout le monde qui ont pas combattant bazo sala musala moko eza bien. O bazo sala tant mususu bato baloba français kitoko bazo sala mo bato ba raisonnera bien bazo sala ngote parce que bazo skende vraiment na lutte na nemo vraiment na mitema na bango ba mipesi mais eloko eza nini eloko nyonso ezaka na ba limite nango lelo même soki tozwi pouvoir ou tozwi pouvoir yango oyo bato bazolinga mais est-ce que vous allez mettre Boketu comme ministre de l'économie? Parce que sur Robin, si vous ba combattant lelo tozomona wana est-ce que Bokotia soki nani musu nazomona na soki yuyu Bokotia est ministre? Non, il faut koyeba na vie koyeba na bandi totanga la Bible biso nyonso ozala chrétien te mais totanga ngo pona ba histoire wana ya solo etalisaka biso makambo ebele komona la Bible prophète nyonso azalaki na mission na ye précise komona mususu azali po amema peuple na esika songolo na place songolo mususu il faut akutana na pharaon mususu il faut abunda mususu il faut ateya boye mususu il faut reconstruire nzambe abengaka jamais mutu na mission moko oyo esilaka te ozalaka wana kaka ezalaka te okosala berreur mingi ba comprendre ba combattant ba limite na bango. Je pense que pour le moment basali musala kitoko to féliciter mais côté à porte-parole ils doivent arrêter de mettre des voyous, de mettre des aventuriers, de mettre batupaka émotion baloba na la bango. Beaucoup na combat na bino posa raison mais ne beaucoup mi ko loba beaucoup mi ko faire perdre balandio il faut balanda bino. Donc bien que Moussa Bazo ça les a bien. Problème est se poser si on est à niveau de communication. Bateau Bazo communiquer wana baza na habilité pour na communiquer. Bateau Bazo loba wana baza na capacité te. Donc tout kabola muta musala na ye. Moi je pense qu'il est grand temps qu'au sein ba combattant se choisir ba porte-parole au baza na capacité. Même tozo mona na Libye wana. Est-ce que ba comment tu vas suivre ba combattant ba suivre mutu moko ba simi ba grenade ba bi bon yo comme porte-parole. Et ça a raté. Même ba Yasser Arafat wana. Ozo mona kazaki na moi personnalité moko boy. OK partout ba révolution ba Mandela ba banani. On mona toujours révolution et c'est choisi ça va. Bato moko o bazala moi respect babi bon yo nde obandolo banatina na biso tokobunda na se yo koloba mais ceux qui va continuer kotiaka bato kaka boye kaka fani ne boye
tant mosusu azalaki ne ameli afani na ye bu babenge kaka bon ndenge nini ya koloba tokoboma bato tokosala boye wana eza kodesservir. Deuxième point na koloba mpona Tshisekedi, moto akokoyina Tshisekedi koleka ngai na bino nyonso bozali kolanda radio azali te, peut-être bazali mais na ezoloba na ba oyo moto akozala na kanda ya Tshisekedi koleka ngai azali te. Donc oyo na koloba ezali na puissance parce que oyo ngai papa na coup d'état ya 66 oyo babomaka bato na ponka savubu na Tshisekedi na Mobutu, mon père était dedans. Ba livre histoire ezali beta Paul Bolia na Google beta babenga oni massacre à Pongabi okomona komona ye robima histoire wana mobimba rôle ya mutu na mutu bato bakangaki robima et mutu oyo bazaki à la base ya makambo wana ezalaki Mobutu na ministre na ya intérieur Etienne Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tshisekedi a changé, a botami ya sika, a koma mutu mususu a changé. Alors lelo lokola nga aza mwana Paul Bolia, est-ce que nakoyina Tshisekedi toa mpona makambo asalaki na 1966 to nakotala changement oyo mutu ya sika oyo akomi nango, et puis ou bien nakotala intérêt nanga personnel ya koyinaka batu to nakotala mutu lobi azalaki mobomi mais lelo akomi motongi et puis alingi kotonga mboka na biso. Est-ce que nakozwa kanda na ngai ya 1966 na gardango ti lelo? Soki biso tolimbisa ye, soki pe ebele balimbisa ye, batu bazali ebele oyo papa Etienne Tshisekedi au travers ya musala na ye na Mobutu asala mabe tolimbisa ye, comme pe tolimbisa bangwanda, tolimbisa bato ebele oyo basala Congo mabe, mais lelo se porter garant ya ko réparer ba erreur na bango. Alors Etienne Tshisekedi a une lutte non violente. O ayebi français te elingo lakisa etumba ya bitumba te. Donc c'est azoko lite mais ya makambo minduki te. IDPS ezali pona ndenge Martin Luther King, ndenge oyo azali na Inde nani Gandhi, ndenge Mandela babunda. Donc c'est-à-dire que babando bunda kaka na maloba na ba rassemblement na babiloko wana. Alors o azolo baketi Etienne akende ko bunda akende ozwa, il faut quand même qu'on soit sérieux. On peut pas demander à quelqu'un ou à l'obi aza muta violence te akoma muta violence. Tshisekedi akobunda na ne abunda kanenge ni alobi na bino boy tokende na élection les 5 wana poto yebi ke Kabila akoki ko gagner te. Population Congo eza 30% baluba boyebi ndenge ba Congo ba votaka. Soko zui les deux Kasai na eza déjà 30% ou 20% je crois ya population à Congo. Soko bakisi Équateur, obakisi Bandundu, obakisi Kinshasa, obakisi Bas Congo, ata obakisi partie ya province orientale otozago benga Ozaï. Ezali impossible mathématiquement parlant que Kabila a gagné l'élection, a triché, a sala oya kolinga et ko simba te. Alors lokola tozali toyebi ndenge tozaki misukola la tango Jean-Pierre Mbemba lekaki. Merci papa Nabiso Olivier Bolia tozali kokende mwa mbango pamba te bandeko bazali na singa réaction na yo selo ma combattant so to kei makambo Tshisekedi lobi to lobaki makambo Tshisekedi lelo tozali na réaction ya ba combattant balobi basengi esquisse na bango basengi yango na bande vidéo ba combattant esengeni balekana na ba bande vidéo te me balekana na ba radio o esala bango o epesaka bango ba message baya kosenga ya solo ndeko na biso bongisa micro na yo na banzi ba combattant esengeli balekana na radio
baya kosenga na banzi papa na biso makelele pai na yo vraiment zali mingi ndeko abongisa mwani na ye ba combattant baleka na kati na ba radio na biso batopesaka bango ba message baleka na ba radio baya kosenga pardon na bango et puis peuple oya landaka bango oya yokaka bango a poser bango ba question ezala bandeko na biso Odon ezala ndeko na biso Yuyu ezala bandeko na biso Bokechu esengeli baleka na radio lisolo baya to tuna bango mituna lolenge bazali komema liti wana est-ce que bazali komona ke bazali komema ngo malamu to mabe mutu moko na moko akotuna bango mituna ekozala malamu kosala film na kati na chambre ba ozali koloba non pardon eloko tolobaki cela veut dire information wana balandaki yango na se ya kwiti ya Pelifor to na se ya Makaya soki balandaki information soit discours ya Etienne Tshisekedi jamais ba un homme intellectuel ba kokaki koloba biloko ndenge wana tokende na lombango to pesa papa na biso Olivier zala mokuse po bandeko ebele bazali kobenga moya kokotisa bango ezali te to pesio maloba à propos ya masolo ya marque wana eboto et yango merci mingi papa président eloko tokoki koloba na ba combattant na lobi yango na bakisaki likambo ya Tshisekedi parce que expliquer moi moke ke baza na ntina ya kozala na kanda te soki koya koexplike koya na radio wana eza question ya emploi du temps na bango kosolola na bango et je pense que nayebi Bokechu premier nayebi papa Odon na Yuyu na ndimi te ke bakoki koboya koya kopase ba message combat ezwa kokende nango malamu je pense que ba mikolo eleki ba combattant ba marqué de victoire en victoire mais loko nde toboyi yango nde oyo place sete na ngai efandi nasimi marto nazobeta ntango likambo ekeita mosusu ndenge bolingi te il faut bato oyo bayebi koexplike bazala po ezala te baémotion ya bato kofinga ou bien koloba neti na nkombo ya Tshisekedi lokola aza motu kaka ya kotanga nkombo na ye papa mokolo ndenge wana nde toboyi ke soki tozala kaka malamu soki makambo eke bien soki kaka moto asali erreur to changer ye traître ye boye nde tomesana kosala nde tosala na Jean-Pierre Mbemba nde tosala na bato nyonso oyo basalaka oyo totia confiance soki abebisi moke tobwaki ye tokomi oloba n'importe quoi merci papa na biso Olivier namoni ke bomwana na bango ezali yango wana soki moto asali mabe elingi olakisa te ke abebisi nyonso il faut kosolola koyeba ntina nini merci papa na biso Olivier na bandeko o bazali kolanda biso pamba te bandeko bazali ebele bazali kobenga soki na lobi na kotsa bango awa nyonso ekozala vraiment malamu mingi te ndeko nyonso o bazali kosala intervention atiki biso poto ya bandeko misusu o bazali kobenga moyena ya bango te parce que line ezali bombe toleki epa ya ndeko tozonga nane pa ya président Véron Malumba parce que yem tazali guest na biso ya lelo toyambiye en tout cas émission ezali iye à répondre na ba préoccupation papa na biso Olivier Bolia. Merci beaucoup papa DSV na kanisi mingi ya koloba ezali te ndeko alobi vraiment malamu ke soki ndeko asali mabe ezali te ke wana ndebo profiter bobanda kobwaka ye il se peut que erreur ya sali eza na domaine na yete ou bien eza na quartier na yete na makambo ya zo sala papa Tshisekedi azali combattant mais na cadre moko biso nyonso toyebi azaka na minduki te moi je trouve pas que ngamu to na ko ndima minduki na kende ko condamner ye parce que ya azaka na minduki te et puis soki olobi oke na démocratie eza ya lokuta eza ya solo mokili mobimbe talela kaka muto ya pesa ka mot d'ordre. Parce que Jean-Pierre Bemba tango bazwaki ye, moi je me demande ici il y a combien de Congolais va se porter volontaire. Ba ke lokota na ye na lae, ba la la kada chambre moko na prison pour basa la plaisir ya ki combattant na bango. Et puis azala ki peut parfaite c'est vrai mais na ba erreur wana il faut to ba ko se soutenir pour to koma na ambition oyo Congolais lobby to kozana Congo oyo to bando solo la plutôt ko yinana ndenge na mona ka déjà to sala ka masolo na biso. Eboto toleke pa mama na biso mise to pesa ye maloba lisusu na sima toke na bandeko misusu mama na biso mise olandi oyo bandeko balobi yo olobi nini to obakisi nini
Oui, Papa DSV n'a se rendre compte que normalement, langage politique, il y a Papa Tshisekedi na ba combattant mingi ezako kokanate. Na kanisi ba combattant pe mingi bazali na leitmotiv na bango, donc bango bazali na ba doctrine na bango comme combattant o ezako kokanate na ba doctrine ya Papa Tshisekedi. Na kanisi na réaction bango basala qui ezalaki justement différence, donc on se rendre compte que makanisi na bango na pas Tshisekedi de kokana quitté, et ceux qui peuvent sentir pardon va comprendre peut-être après que ndenge na bango bazalela kana Papa Tshisekedi et kokanité et Papa Tshisekedi a koki kaka ko sala ndenge bango bakanisa kate po politique eza na ba loi nango eza na ba règlement nango na kati ya politique tokutaka diplomatie et na ndenge agissement ya bana ya ba combattant, donc bango mingi ba combattant, en tout cas diplomatie eza vraiment na place na noté bango bazala ndenge bango baza ko réagir na ndenge baza ko tindela makambo na bango ke le liboso et ba politicien batalaka mingi diplomatie, donc ezali langage o batiaka makambo na mesa olingi ozala na ennemi ou ozala adversaire liboso na yo bosola bozala na terrain moko d'entente bokokanisa langage boko yokana, mais ceux qui langage na bino kokanité jamais boko na point d'entente na zongi sana maloba Papa DSV. Merci mama na biso mise na intervention kitoko oyo yo osili kosala na kati na radio Lisolo. Na banzi bandeko o bozali kolanda biso na www radio télévision Lisolo to keina no epai ya papa na biso mpaka zamambo toyo kaina no na intervention na ye sur déclaration ya ba combattant oyo ba landaki information soit ba landaki ou bien ba landaki te, mais réaction na bango elakisaki ke ba lobby n'importe quoi. Est-ce que ba landaki discours soit information wana ba landaki yango de près ou bien bazalaki na se ya kwiti tango kwiti esili baye koyebisa bango ke ah non tango zalaki na kwiti ya makambo lobaki boye, alors bango baye ah non tozalaki na kwiti tosengi pardon ya solo mutu soki aza kobundela mboka avant azolanda information na kwiti, est-ce que akoloba maloba ya malamu na peuple message kozala tolobaka pe soki muninga fingi yo na se ya kwiti na banzi papa na biso yo zali mason ndenge yo lobaka maso mayele soki muninga fingi yo na se ya kwiti bia bundisio, cela veut dire akana yo kala ou bien akana yo te yo moko zana ba réponse na yo e boto toyoka ndeko na biso mpaka Roger mpaka Zamambo plutôt. Ah oui, merci beaucoup. Est-ce que nazoka na malamu papa Diana? Ozoka na kitoko kitoko. Ah oui, d'accord. Napesi baninga nyuso basana na biso na studio virtuel mbote mingi pe na invité à poko lelo ndeko Veron. Effectivement pona ko répondre directement na mutuna na yo ya suka na bi oui soki baloba ndingi wana ke soki mutafinyo na fingio na sa masanga na sa kwiti c'est qu'il kana okala, mais d'autre part na droit ezali na ezana interprétation mususu yo moko yebi na Allemagne wa soki mutu abetio na sa kwiti, c'est très souvent on ba libérer parce que ça na conscience un peu diminuée. Mais si ko tozonga na makambo tozana ngawa papa Diana baninga ndeko Veron invité apoka lelo na landi bino pe baninga nyoso bapesi ba argument na bango na remercier pe na féliciter bango na ndenge ba penser mutu na mutu. Chacun a dit au moins quelque chose. Et nous n'avons pas dit tout. Et nous ne dirons jamais tout. Et nous ne parlerons pas tous de la même manière. Pour l'angaïo lobi nanga pour réagir, papa Nazali na deux niveaux à intervention nangai rapidement. D'abord na nabi que tozanga mingi biso ba congolais surtout depuis tozana barali na biso ba occasion to vanda to réfléchir na makambo yo ndenge baninga baza ko loba ndenge baninga baza ko réagir ndenge makambo za ko leka. Deuxièmement, biso nyonso tosali mbeba lelo na ndenge que biso nyonso tozali koloba sous émotion ndenge baninga na biso ba combattant balobaki sous émotion. Troisièmement, attente, il faut toyeba que Tshisekedi n'est pas de l'UDPS, Tshisekedi, donc Tshisekedi azali mutu moko azali au-delà des partis. C'est que peut-être azali dernier rempart
Donc battante oyo bato bazo kozela mpona Tshisekedi ezali tellement ebele que ye moko akoki kosala yango te. C'est pourquoi la fois passée na kabisa na émission de Ndeko lobaki la question na biso to changer peut-être moyen de poser yango to ndenge nini to kosala mpona papa Tshisekedi akoma esika biso to lingi to koma na ye. Alors ceux qui te poser question na ndenge wana te que to yaka toujours ono ba o baza contre bazali pour o baza ba compétent o baza boye, là nous allons rater les coachs. Les coachs. Alors pour un problème to komi na ngo lelo ezali en grande partie dû na déficit il y a communication, il y a opposition congolaise en général, il y a UDPS en particulier. Pourquoi? Parce que au Monaco et Ketozali na deux discours. Ba pesa ki additif na ba presse écrite na Congo, discours on est relativement ce qu'on compare na ba séquence tozana na YouTube. Au Monaco écart ezali peut-être ouais français ça qui beaucoup plus clair par rapport au papa Tshisekedi à Lobak na Lingala. Donc vous voyez un peu juridiquement parlant, ce sont deux discours relativement différents. Alors à ce moment-là, chacun peut avoir une part de raison. Alors si on a makambo tozanango, bah combattant comportement nango, déclaration na bango, nous comprenons-les un peu. Na le baki à niveau battante, bazaki qui non pas sous quiti, parce que ce sont des hommes sérieux et peut-être l'émotion, on y tout une émotion, ça na kanda, il peut dire n'importe quoi. Ce n'est pas basé na quiti. Donc parce que ceux qui ont basé na quiti donc comme un jury public. Alors au niveau wana, il faut comprendre que battante na bango peut-être na ndenge na bango babula ki yangote. Mais il ne pouvait pas s'attendre à ce que tu sais qu'il a tinda batu ba tomboka le même jour. Non, ça ce n'est pas son but. Mais le problème, revendication na bango pendant que landi bobetiki na séquence wana, ils n'ont pas totalement tort. Peut-être sur la forme oui, mais sur le fond, en fait, il faut mitiger. Alors ceux qui nazali zouzi malheureusement naza zouzi te papa bien na yo moko lobi que nazala nga maçon, mais sur le plan il y a fond, il y a à boire et à manger. C'est ce fond là qui nous intéresse. Pourquoi? À mon niveau, au moins que na niveau communication, tant on a tali discours il y a français, au ba pesa qui na presse écrite. Na discours il papa Tshisekedi da lobaki na lingala, au moins que papa Tshisekedi ayaki kobeta masolo po ezaki meeting ya information. Wa beta ki masolo et ça m'a bêti ma solo wana atika ki ba auditeur na ye na ba qu'est-ce que c'est que ba combattant peut-être ba zako zela na niveau ya fond pe mutu nyuso ko zela que papa Tshisekedi dans le bas en tout cas na makambo ninge zako le kaboye vous devrez prendre vos responsabilités alobi na bango te batomboka vous devez prendre vos responsabilités que plus jamais Congolais ko tolérer que na mboka na ye ba nyokola ye tilelo parce que mes chers amis entre parenthèses. Allô? Allô? Toza koyoka yo. Est-ce que nazali na ligne? Toza koyoka yo papa na biso za na ligne ndeko oya kotia kanga micro na s'il te plaît. Alors merci. Donc na lobby au Monique na Kivu kuna aucun Congolais ou ba bengi leader politique malheureusement na tango na papa Tshisekedi azaki malade. Alors ba kina ba Congolais ba se prendre en charge parce que comment Rwanda ya ko sakana Congolais na mboka na ye. Attends, moi, quoi, tombola qui nous était pas bamba rwandais, vraiment. Alors, ça, c'est une déficience dans l'opposition politique en général. Mais les autres, ça, à un niveau, on a été. Dans le niveau, tout ça, peut-être, combattant, ils s'attendaient à ce que papa. Donc, dans la situation, ils allaient boyer. Bisso, Robi, et qu'ils continuent à boyer. C'est là qu'ils attendaient. Donc, après, va faire prendre la population, il y a responsabilité. Qui a bête la bango masolo ou les bango baebi ou les bango bazo vivre peut-être dans la situation moko pire. Et c'est à ce niveau-là que tu comprends qu'il faut mitiger point de vue na biso to zwa mai to kotsa na ba vers na biso to tomboka te biso pe nyoso to zana na émotion te. C'est à ce moment-là on comprend que penza tort ya makasi zalité mais to zali ko renvoyer balle na niveau ya service à communication et opposition na ya UDPS en général. Voilà un peu ce que nous avons dit. Mais quand on reste, vraiment, tout peser, pébiso, tout ça, le bas, mon abisso, le roi de Godo, le bas qui, au combattant, ça, ça, les locaux. Mais bazali la foule, et peut-être que c'est une mentalité congolaise, bazala organisée. So, comme organisé, à ce moment-là, il y aura toujours quelqu'un qui va trahir. Donc, malamu bazala bango kandenge wana, et nous devons les gérer comme ils sont et comme il se doit. Autrement, donc capoter situation news, mais ils sont toujours nécessaires
na libota nyonso papa Diana papa Veron tout ça na besoin bato sérieux to na bato oyo babenga bato mobulu hein bato mobulu il faut pe bazala soki biso nyonso tout ça ba philosophe lokola ngai donc c'était difficile. Merci papa Nabiso Roger Mpakazamambo toleki na lombango tozonga pa guest na biso Veron Malumba Olandie maloba topesio. Merci beaucoup papa DSV. C'est vrai que tozo lobango par sentiment ya bolingo mais ezana réalité moko caché ezali que je crois que nga lelo ndenge na zaliawa ata soki na sepel na mutute na ko lobanete que non à partir à lelo soko na kutani na yo na ko beta yo nga na zanani avant lobana mwana mbali ko beta ye bandana no ko bunda na ye alors que ba langage wana eza langage ya tato zana batama boma na combat il faut batama boma na to pesa bango place na bango. Je crois que papa Mpakazamambo ba soulever biloko belé ya malamu pona ko boma moto c'est vrai ngape naza d'accord mais seulement moni combat banda kala ba erreur salami e belé ba nouveau venu pe baza e belé alors nous avons encore beaucoup de chances ya ko bengisa bato belé plutôt que ko panza bato ba position na biso ndenge tozo zona ba déclaration et koki ko détruire biso moko. Na pesa ki exemple moko na bandel na lobi mutu moko wuti Kishasa asalaka kuna na kati ya Kishasa obe avandaka na Kishasa ayeko yebisa yo combattant ke na yebi ke président Kabila azali rwandais. Vraiment est-ce que mutu wana tanga pesa information wana yebisi yo ke kende ko sala YouTube obimisa mutu wana na écran po basala na yenini bongo soki mutu wana ndenga yebisa ke na poto après kuna bakeko trouver nda kuna yeba bomie boko luka kolabo. C'est ça le mal avec les Congolais. Bah, information, tout ça, et ça, passé entre biso. Maintenant, beaucoup de gens sont accusés. Pourquoi? Parce que vous aurez réussirté. Or, que bateau, bah, yebi, pourquoi vous aurez réussirté? Bateau, on a ba doza. Ngana lobaka publiquement na radio na bina longo combattant ba lita pamba. So, tu n'as raison pour yoka moi. Et ce n'est pas que nazo zanga réponse. Mais na motema na ngana yebi loko na zali, je n'ai pas besoin à qui que ce soit. Après ça nga crédit mais l'essentiel est que le centre ya commande des alinzamba yebi loko nga nazali parce que ba risque batu musu bazwa peut-être so ba lobengo na radio mingi ba komona ke bazo salarien ndenge na lobaki ne bandeli yo koti na chambre hôtel ozo se faire filmer na kati ya chambre hôtel olobi botala ndenge nazali wa kutu na chambre hôtel maintenant tu prouves à qui. Or nazonga na bino na lobi il y a des gens ba kutana na batu minene ba signa ba contrat ya minene ba vanda na ba place ya minene soki ezalika ke to banda ko démontrer que biso tozaka ba vantar alors wana ezali combattre ezali distraction. Maintenant parlons un langage ya ba combattant na ba opposant na ba résistant sans pour autant que to kanisaka résistant fazwa minduki parce que combattant wana Tshisekedi fazwa minduki soka zui minduki te. Le discours de Tshisekedi moi je crois que ce que mutabengi sibino boya na fête na ye boto sape norme ya fête na ye soki ya salima ben ndenge batu nyonso bazo réclamer que voilà baza satisfait qui a fait quoi. Moi c'est ça que la question nazo tika na yango wana nani asali nini bozo zela résultat na 8000 km Tshisekedi asa la bino tandis que na descente na ye moi je crois que nous avons fait tous les déclarations qu'azalaki mutako kufa mais lelo à moitié to comme ko changer tozo supporter ye azana part ya responsabilité na ye à récupérer mboka biso pe ba congolais mususu to tikali nous avons nos responsabilités ya ko travailler sans tala pas droit na échec. Nous avons raté beaucoup de fois tozana droit ya échec te. C'est pourquoi aujourd'hui moi j'ai la responsabilité de parler et je ne force personne. Arma Tungulu est parti, moi je sais bino nyonso pe boyebi. Je ne vais pas dire certaines choses que certains Congolais ont dit sous la table. Mais il est mort parce qu'il y a beaucoup de libanga dans le cortège présidentiel. La question reste posée. To commissaire kaka martyr. Atiki banami balena moi aussi. Alors croyons que nous avons des responsabilités à prendre devant un Congolais qui est allé se sacrifier pour nous. Jean-Pierre Bemba, idem. Bien qu'il n'a pas fait bien nyon surtout. Mais parmi bato bazo reproché Tshisekedi baza ba supporter ya Jean-Pierre Bemba oyo alobaki na bisoke soki bo bimisi bana bino na ko bimisa bango michopo. Voilà que ça information. Alors que kimi ezala oya zo kanisaka ko beta mutu yaka na radio benga mutu wana bo bundana ye yakolobaki na kangi toko kanga ba bureau ya IDPS soki to moni bango basali réunion toko beta bango
moi je crois vraiment avec amertume, je crois que il faut Congolais nous doit conscience ya koloba que non et déclaration wana ezali rien que déclaration ya bato baza batute okokanga nani okobeta nani pourquoi pour quelle raison ozozela nani ya voilà un peu les détails ce que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci ndeko oya koti aiba kokanga mwani na ye na banzi toke nano pa kulutu zambwa na topesa ye maloba mpoto eba kolongola bandeko msuna line vraiment bandeko bazako benge bele osi alobi ameka kotika biso toleki epa ya kulutu zambwa na topesa maloba soka sana maloba eboto. Merci mingi ndeko na ngai na bandeko nyonso bokoti na kati. Papa Vero na moni na comprendre place ni ozali pe na za comprendre na kwa za kanda. Mais il y a une chose, il faut qu'on comprenne, Papa Vero, et que ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut qu'on y ait provoqué ventre affamé, il faut qu'on y ait provoqué et belé, la diaspora. Il faut qu'on y ait pourquoi Bachegé, Bakoyimingi, Bandana, Congo, partout dans le monde, Bazali Kokende. Na yoki batbaouti ko disqualifié, bande connexion ba combattant, qui va voyou, ba boye na boye. Moi personnellement, la kosenga parole est retirée. Puisque na bao batanga Bible ba confirmer ont été la plupart ba désordre de na bana Israël ba biki saka ba sont de Sheger précisément na ville de Jérusalem tant nous avons kotaka ba Sheger ba kenaka na mboka mpaya ba ko sala désordre tant ba zoanga et voilà et ville et bikaka donc ba Sheger et belé o bato to ko ba voyou ba na rôle na bango mais si il faut que ba été rébellion nyonso révolution nyonso et ça ne m'a jamais à niveau intellectuel ba tous ces médecins ba ingénieurs ba avocats ba tout monde ba intellectuel jamais ba ya à côté les mapo na ko sala ba mbule ezaka toujours na bateau ba mona arrêté baza ba tout ko mokili et ko benga ba voyou mais baza ba rôle na bango donc qui dressent nos fronts les amis d'aller il y a une chose que ngana ligne peut ça attention to so kumba di makabo ya pour que c'est à niveau pétro na niveau un peu trop général. Nabanzi papa na biso zambwana makambo ya Tshisekedi te tozolo ba makambo ya ba combattant réaction na bango pamba te soto kota makambo ya Tshisekedi tozongi lisusu ndeko na biso oza na nzela ya singa meka ko kanga micro na s'il te plaît tozali na makambo ya ba combattant. Merci. Oui, pour les combattants, il y a une chose, il faut que nous avons provoquer bango, il faut qu'on continue et puis continuer à très capital. Mais dire que donc les contre résistance à Makambo et bango moko ba policier Congo baza kosaka désordre. Ngana kosenga bandeko combattant o basengi kutu pardon, fallait pas se consulter na plus ngana uti ko komela quelque bandeko. Ba combattant na baza na Londres, na baza na Bruxelles. Bakame kutu que quelqu'un d'entre eux va yebi na monter qui est cette personne là a uti kosenga pardon. Bazo kokama peut-être le mission de la site a tous la conférence tous ça bâtiment tous ça peut ba combattant na ba resa peut-être ceux qui est resa côté de ça na banza et ko ba rouge à vous l'antenne. Merci papa na biso zambwana Olanda biso na nzela ya site pamba te bande ko bele bazali ko benga na kati na Skype ya solo to zongi lisusu pa président Vero Malumba parce que yazali guest auto yambiye mutupe oya lingi ba pesa ke maloba mingi ayaba yambaye po ayba ko défendre to zonga na ne pa président Vero Malumba Olandi bandeko yolo binini. Merci beaucoup papa DSV. Moi je crois que réponse na makambo papa Zambwana lobe zalige au monde que yemoko à comprendre réalité pourquoi cette émission ezalaki fondé que salama alobi ba combattant mususu ba komelié ba lobi na yeke ba yebite o ba sengi pardon soki banani wana mais o ba sengi pardon ba maloba na bango na vidéo ba lobi bazo senga pardon dans l'ensemble ba lobi bien. Alors botuna ye papa Zambwana mutu bo yamba ye mukolo mususu aye bisabino maloba wana lobi awa na kati na bisa lobi soki ba kombata ba koti nana yebisi yeke ba kombata bazawate omoni siko différence. Or moi j'avais bien expliqué na lobi qui combattant et banda na 6h du matin tozoki problème na Congo to komi na 14h ba combattant mususu ba rejoindre na 16h ba combattant mususu ba rejoindre na 18h ba combattant mususu ba ko rejoindre. Si tango tozo tala échelon ya bato baza ko rejoindre combat o ba koti na 18h bazo ya na pitopa le mogo ya berero biso salaka na 6h du matin. C'est ça la différence ya zo senga awa ba combattant soki bazalaki. Maintenant ya formé que tozate ou bien ba combattant bazawate seulement discipline na organisation
to comprendre ça dépend et c'est là ba erreur oyo to sala kakala. Merci beaucoup et bon ton azong c'est le merci tokei na lombango et pa papa na biso Muzadi to pesi maloba après to pesa papa na biso mbala nkomi. Ah, merci mingi papa Desve na ndengo pesinga maloba longone na yo pe en tout cas na pesi mbote mingi na bande ko na biso nyonso bali na plateau longone na ndeko na ngai Veron invité na biso ya lelo pe mbote na bate banso bali ko na biso na moment oyo bon ndeko na ngai na eloko kaka ya eleki ya ba combattant na ba déclaration na bangone tout monde ya wechi et ezali ko pesa moi mawa mingi dans ce sens que ezali ko la ça vraiment raison ni biso bana Congo tozali na situation yo ti na moya lelo donc kozanga kososola kozanga kozala un peu na moi boania koyeba nini esengeli kosala nani esengeli tozala na esika moko toyeba que cible na biso ezali boye toyeba que lutte ya mboka na biso e bandi à partir ya moment nini banani babanda ki lutte wana ndenge nini lolenge baza kokende na yango ndenge nini tobungi na moment oyo en tout cas eza kotia mobulu na bana ya Congo surtout na bandeko na biso ya ba résistant wana naza ko appuyer les autres eloko ndeko na Veron alobaki dans ce sens que okomona on dirait baza ko ba cible na bango te lelo to baluka cible lelo komi tel musicien lelo komi boye là c'est kasiko yo komi susu o bona boye ah papa tu sais que dako musu cible UDPS komi cible mais finalement ce qui siko to lobito cadrer bien attitude na bango comportement la bango wana mais en tout cas baza ko laisser vraiment ba comme ça ba doute ce qui réellement baza ba combattant ya solo ba lingi mboka za la libérer ou bien baza comme baza travailler sous coulisse pour un régime les alliés en place parce que les alliés incompréhensible que cible les alliés wana non yoza okende ko kamataka o bana susu ko tiaka susu mutaza okende ke na lutte o ya sa bandaka kala biso tango mtu abandiki lutte to vandi to ko laka ba fufu na kisasa na komelaka ba primus banini ko langwaka papa wana baza ko bakangiye boloko titi le vrai résistant le vrai combattant de ye biso to kimi to ye na poto to ye ko lobela na musika sur on l'axe ma combattant kende na mandoki kende kuna na kati kisasa wana eza na porte belé oyo ko yikotela okoki ko lobate jamais lelo oyo ko bala batuke non possible ko na kisasa eza te kisasa na porte belé oko belé ko kota sangi ba yo ko na kisasa alors eza ma ami ko mona bango des gens baza ko comprendre lelo ko mokote baza ko vana na libanda babandika ko luka ke eza ba dérangement inutile pona nga baza ba nasi baza ko servir kabila badakati na bango baza ko sala eloko wana en tout cas eza normalité alors esengeli na ba kombango sikasiko pona eloko wasa malamu ebi ba s'organiser de telle manière que baza la ba représentant na bango et eza la organisation moko fiable pour sinon te na luro bango baza ko kende oyo baza ko seme e ko zongela bango merci mingi nazongi sibino malo merci papa na biso Muzadi kalala na intervention ya kitoko ya solo papa na biso mandama wa bolimbisi na banzi oza na patience vraiment mingi pamba to kota kikala na papa na biso mbala nkomi tokene na papa na biso mbala nkomi nde tokozonga pe papa na biso mandamawa matondo na ganti bolanda nga bien na kimia nyonso to eboto na sepeli mingi na émission na pesi mbote na bandeko nyonso baa na émission na yo pe DSV ndenge oza na ngunduka na papa na biso Veron ndenge azoyamba mabanga nyonso eza koya likambo nga na nga naloba eza boye na likambo ya rapport ya YouTube loko batindi ya pardon na YouTube pona ngai nazala mutu oyo nakoki ko reprocher te ezala papa na biso Tshisekedi ezala ba combattant to ba résistant to pe ba démocrate mutu moko te oyo asali problème na kati wana ezali kaka moi pasi ya enfantement na olobango boye pasi ndenge nini na kati ya ba Facebook avant événement wana esalama le 24 il y a des gens oyo bakomaki ke toko kende poto longola to soutenir IDPS po bako longola nani na pouvoir ba força ki bango baloba te bango moko mutu balobaki wana to landa yango te likanisi ya papa na biso Tshisekedi lokola ya za démocrate eza ndenge mususu par rapport ya ba résistant alors na likanisi na ye a conserver maloba po lobango na tango o yango ekoka ba résistant bango pona bango il fallait ba profiter na kati wana po basala eloko loko le salamité eza na problème te nyonso eza bitumba ya ba congolais oyo baza
na but moko ya kolongwa na occupation ya Congo. Na yango na inalo ba condamnation wana totika eza ba distraction to eza kolalisa batu. To condamner mutu te soki ba pesio maya moto oye kiti na moto mela okomela yango te otika yango ekita mwa pio. Soko meli yango okosala makelele. Alors ba combattant to ba résistant ba mela ki maya moto tellement baziki na mungongo yango moni makelele ezalaki metango pasi wana esili bakozonga na place. Problème oya kolwa baya na radio baya kosenga pardon. Bon meka kososola bino moko eza mwa salite. Eza mwa salite ndenge nini? Pamba te na politique eza na banzela mibale. Mususu monanaka, mususu elekaka na bokutu do na se ya mesa. Comment bokoyi ko se concerter te biso na biso to sola non to sala boye te ta prochainement to sala boye il faut to leka na bingunduka boye mokili mobimba emon eyoka babuzoba oye koleka entre nous moto nyoso asala kere. Par exemple docteur Mpwila oyo ya IDPS auti koleka na radio esalinga pasi fallait pas aleka na argument wana esalinga pasi po aza moko oyo aza Congo mwana ya Congo asali déclaration na koloba boye ba yebi bien que l'élection wana ekozala triqué. Alors soki ba élection ozala triqué ba kozwa te namoni ndeko nanga mo asali calcul wana asali oto yebi oyo ezomona oyo eza na sa mesa ayebi te. Alors qu'est-ce qui va se passer tant que l'élection wana ekozala triqué eloko nini ekolanda na sima trouble kaka do papa na biso ba kobomba ye quelque part omoni to condamné te na koloba boye to komeka koede na papa na biso na ba résistant na ngambo mosusu. Donc foti eza ya mutu te discours ndenge lobamaki ata bato ya IDPS bango moko balobaki ke tozo kende kolongola ye omoni mais discours eza mosusu. Donc to pesa mutu foti te to bengana to ba donc prochainement to sala boye te ce qui promet ezali to zala boye to zala il faut to backup nani UDPS vouloir ou pas parce que ceux qui stade vraiment etondaki ezaki IDPS ezaba congolais na pasi nyoso bazomona donc toko tika bongo te même si biso toza ba résistant yaza démocrate toko kotika e bongo te terminaison eza congolais non na mona te motonga o bakendo ko tuba moto to likongo ba ko tuba moto na liboso nango eza carré na kanisi eza ka pointillé donc oye utingambo ya kokutana po esale femoko ya kozokisa nyama po ete nyama kufa. Donc problème nange ezali to retirer ba parole wana likambo ba leka boye baloba ba osamba na nani soki ko samba ba osamba lobi na Congo nenge papa na nga mususu auta ikoleka alobaki to ko samba peut-être na Congo to berer na biso to koloba yango na samesa tozaka na lolendo tete ya koloba po bato bazoka non to yeba nini to obimisa na mbebo na biso eza nango bien mais ezobima wapi banani bato bazoyoka ngo omoni eke biso na biso to bando bundana na babiloka boye en tout cas oza propreté eza propreté na sengi to zonga sima biso nyoso to se concerter na se ya mesa après to bimi o to bimisa likolo to bimi c'est parce que papa wana aza moko o ya sala aka stratégie ya UDPS. Alors na biloko azo babi makambo musu na kolobate o bakutana makambo musu na kolobate omoni pona nini na kolobate parce que wana eza ya sa mesa ko bimisa ngo likolo te omoni to condamner ba combattant to condamner pe boete désordre pe eza nango te eza ndenge wana to okende tito okoma e pai to zokende matondo na kanti na zongi maloba po bato bazamo ebele mbala sima peut-être na kozonga. Merci papa na biso mbala nkomi na bonne compréhension oyo bozalaka na yango na kati na radio lisolo tolekana epai papa na biso manda mawa vraiment na bolingo nyonso to ya radio lisolo oumeli tika topesa yo vraiment maloba nde na nsima tokende epai ya conscience ya solo papa desiberi na bambota to vraiment toboma pempe vraiment na bakeli bafere ebele na papa oyo awusi kokota sikoyo vraiment ya solo mutu azalaka ndenge wana epuis nasepeli mingi mpe na intervention ya Odon Pambu na oyo vraiment mwalimu basalaki liboso nsima ya Odon Pambu vraiment ngai na lozoloba boye
intervention nanga na yo kota parce que Véron Manu basalaka émission mo kino totika ko finga parce que tozana bit muka o tozo kenda yango kaka konongola kaka mungunda na kati ya pouvoir. Maintenant c'est peut-être na réaction ya ndeko na biso Olivier Bola Kotaki ninga lo baki ke o no ba combattant wana soit disant ba cause jamais ba ministre soit iboketi ba ko na position ni mais ngana munda sepel na yango te donc po ba tia mutuka na poste mo de fois le bagage français selon yi donc c'est normal te po to monde pe ba ta ba français ba za belé kuna mo que to tambara na le lingo to so lingila te alors ya ko ta mamota ba no disqualifier ba on que non jamais boketi à cause de la ministre ou bien il y a cause de la ministre non ba combattant ba salaire na bango nani ngwa salaire rité na ba politicien o liboso na tilelo o ba salaire rité banane otangela ngake non politicien bo salaire rité mutu ba salaire rité alors si nous ba pona ba combattant vraiment ou ba tika na bango makamba zo sala to fanda to zila ka ndenge ba to ko pouvoir jamais to ko condamner bango na makamba sali jamais peut to ko ba sali mabe non ajustement au deux pamba ba ki le muka mutuya donc il faut to landa ndenge kalambo zali na yeko se personne na ngai tango au deux pamba kota ki le ba ki non il faut ba lu ko baza na porte parole mais mon songo moko côté sur na simabi que non pas question de porte parole faut baza kana désordre na ndemte usela ki to zala bien ba ningo to mateke ba ko mazo ko la bema bi to zo ko la bien o do ye que non faut baza na ordre mais musu ya bi que non te ordre wana au pesa wangu suma be faut baza na kama mari wana. Donc moi je pense que totika makambo ndenge mpaka nanga utolo basikoyo awa bobo mamoto o ba leka basenga pardon politicien nanga leka awa senga pardon okate bate belebele basali belé o to moni a diaspora a ba politicien bimaka awa ko mbinjo bango ba ko mosala kuna na gouvernement tuzaki na bona poto awa donc o ese leki bit ezali ndenge veloto bageno to ciblé ka bit otika makambo yake ba komata ba ya awa senga parce que ba ko ya bo pesa bango peut-être ezaleli ndenge veloto bageno bango bazala o yaki na 6h na 8h o yaki na 6h shoyi pona nini pesa muninga na soki na 12h yo moi biso to na 6h to shoyaki yo to na 12h l'année ezaleli oyo mais woto tika bango na désordre wana eza nécessaire pourtant bo bisa ba cheke kuna ba cheke batanga ta ba cheke batanga na kini kuna batanga peut-être mais bon batam dans libanda kuna bon ba riskaka ba sala makamba belé kuna mais bato tango fana na parler alors ba combattant tika bon les alliés bon basana yango bon ba yebele on basana ngo tina mongo teke no ba ko senga pardon tous on a besoin de pardon na bon tous on a besoin de basala ka rythme wana o bon ba tambola yango donc moi je pense que na ko focaliser ba parole na ngaite biso to profiter de na bit na biso tito comme yango tina suka papa Tshisekedi akenda ndenga zo kende wana to déranger te ye azana agenda na ye do ba commandant pe bazana besoin na bango to tika bango ka bazala ka ndonga mais moi senga pardon ezate so ngere sala mitoleka bite zaka mutu moko papa de sima zo slow maloba merci beaucoup na idée do pambu na mbutelanga auto leka sikoyo na ba o tout donc tout ba pardon to tika bango ba la calme bazala ibula bien merci papa na biso Mandamawa. Merci papa na biso Mandamawa na exemple ya kitoko oyo bandeko bazali ko pesa awa biso to salaka tricage te to le kanana ne pa président Véron Malumba parce que iye mutazali guest na biso oyo to yambiye ayoki ba déclaration bandeko nyonso tu ye alobi nini na simana ende to leki pa mama na biso Feza. Merci beaucoup na éviter vraiment soki na kogo mera ko clarifier loko moko likambo ya pardon. Moi je crois que na lobaki basi basengi pardon na YouTube bandeko basenga kiango eza déjà posté yango na lobaki peut-être tokoza la méchant mingité parce que toza ba bantu to yebani mais koya koleka na radio je ne pense pas que na benga ki bango ba ya koleka. Moi je les ai pas demandé ba ya koleka parce que oyebi soki na komo pesa ba ordre il faut pas la kisanga place ba chaki ngai chef ya ko pesa ka ba to ba ordre ndenge moko na bango bazana ordre moko te ya mutu moko te bakanisaka ke bango bakoki koboyela biso kosomba jambon na magasin moko songolo pakala soki bazo négocier te eke bazo kanisa ke fo bazo ka ba décision na désordre
nalobaki yango bien que il y a des combattants qui ne parlent pas. O ba vandi penza baza peut-être na kanda koleka bino bato boza ko bimana ba YouTube o boza ko kanisa ke bozolo ba bien mais boza ko bebisa parce que vous accusez même les musiciens qui viennent au bazo ya ko se confier pas na bino ke bayebi ke mboka wana parce que na Congo peuple congolais gangi Kabila bozonga na Rwanda wana un message fort. Alors message wana ezaki pona biso ba congolais il faut toyer ko la partir à message wana alors que désordre ndenge muto ndeko ya sengi ba désordre peut-être a possible quand o endimie continuer na désordre toyebi résultat ya désordre ndenge ezaka désordre. Merci beaucoup. Merci président Véron Malumba toleki topesa mama na biso feza conscience olandi ndenge bandeko nyonso bazali koloba réponse na yo to question na yo ezali nini na guest na biso oto yambi mokolo malelo le président Véron Malumba eboto papa nangana ozo kana bien na kimia nyonso to. Ok, merci beaucoup mais bon je tiens quand même bon na saluer quand même tout le monde dans notre plateau et puis simplement des exceptions ok parce que l'émission de l'État spécial on a été on a eu un problème de la PC donc on a trouvé différents karaté.